Oh, Cholet. Yo kasaka ezaki per gagne. Ezaki per gagne ta. Ezalaki ne oya gagné allié muninga ndalié. Bina bo kansa on qui per gagne. Cholet. Yo kasaka on qui per gagne beni. Ya qui per gagne te. Tala na moni na yo ki oh bonimbo sala marche tout ça. Mais Martin Fayulu yo kutozi ba point d'ambout. Osoko le kamana Théodore Ngoyi donc a sali kutu campagne te. Et puis professeur Théodore Ngoyi, j'ai deux choses pour lesquelles je dois m'incliner devant vous. D'abord devant le savoir, parce que vous êtes professeur d'université. Je suis votre étudiant en droit. Et puis, vous êtes pasteur, homme de Dieu. Je ne m'incline que sur ces deux points, parce que vous êtes un pasteur et vous êtes un professeur d'université. Moi, en tant qu'étudiant en droit, en fait licencié en droit aujourd'hui, je ne peux que m'incliner devant un professeur. C'est ça le savoir. Je m'incline devant le savoir, je m'incline devant l'homme de Dieu. Mais pas devant le politicien que vous êtes encore, que vous vous souviendrez, vers les années 2003 ou 2004, chez Antenne A, je vais vous expliquer la notion, comment est-ce que Dieu m'a révélé que la femme n'était pas créée, mais elle était tirée de l'homme. Vous vous souviendrez de ça. Mais, pasteur Théodore Ngoyi, banda 2006, vous avez une contestation. Vous avez la campagne, vous avez induire dans ngalasi na erreur. Vous avez ngalasi, vous avez voté. Na boko tana ba débat religieux pour ngai na takaka batanzambe te soki ba bouger côté wana te. Pasteur ngala si batanzambe ba remarquer que nzoko za na 100 000 bango bana ba problème miki. Donc au fout $100 000 pour sa candidat. Bango soko bana banzala bilo miki. Yo moko so Solomon ba poni ote, c'est-à-dire que au cause la président vita. To ya imana, to ya bilima, ba ya ande pona bale, ba ya ande pona église. Maintenant on voter ba voter Fachi. Pour Fachi na kini ba 90%. Fachi na kini ba 90%. Donc, na moni ke ya Martin, ok o sangana ba menu fretin politique. Bo ça la marche, loi électorale le bi loi électorale est proposée. Ba mode ya contestation marche na katita. Bon marché point. Bolingaki le 20 comité trouble zala. Le 20 commis. Bo beti bo poli, eza ki per gagnité. Si vous avez la marche, tout ça un processus. Parce que il faut proclamer le 31, cours constitutionnel administration le 10. Donc, loi électorale et prévoir la méthode de contestation, de réclamation, marche à la quantité. Vous pouvez vous marche pour se retrouver dans la mer camerounaise. Pongo ya na moi cité. Pour se retrouver dans la mer camerounaise pour te couper sa ordre ngazakle. On a tondi sa stade. Na couper sa ordre que mon toya te na marche na bino au cas où. Mais les résultats marche anin. Eza qui perd gagner nogo. Bo participer ti bo poli. Côté bire kangamaki na Kamalondo na Lubumbashi to yoki sango. Kangi ba biro ba lobite awa numéro 20 ba voter été. Yo ki so réclamer. To moni ngo pamba. Ba bire ta soki 970 000. Soki 43 bureaux batumbi. Toko eza ki per gagne nogo. Donc yo chole yo. Lokola ambongo akimi makambo yo. Ambongo wa mama be. Bolemo a Moïse Katumbi anga ye batoyo. Bodame mbongo ya mondele. Siko lobi yo église ekota te. Ha? O kota. Ambongo na zongi si yo na kati. Ambongo na zongi si yo na kati. Zongi sa mbongo batu. Oko zonga. Chole yo, yo chole. Tu vis à Sendi comme au monde yo moko ngo sonyati, ozwa nye politique, ozwa banzinzi politique ba kolanda yo. Na yena ebisa bana kin, distraction za la té. Tout est calme. Bo senga di bureau par bureau tozo pesa vote. Kadi malaxi bino que professionnel, ba mindele bandimi, ba organisation tout ndimi que vote est salame normal. Mutu tout ndimi. Karabino marche ate. Marche eza mode ya contestation ya scrutin té. Ya ko régler contentieux té. Marche ezate. Donc, si vous avez la marche, que va y Martin au défilé, on a serré à Samuel et tout. Vous avez dit que la bino pas qui n'a to yati. Moutouma a koufi. Attention. Déjà. Bah ça l'enquête. Na hôtel Morakini, moutouma a koufi. Au moment où Jean-Pierre Bemba Lobaki y a ba cyber attaque, ba attaquer, bazo attaquer biso. Mangamo Bemba Lobaki, na calme. Hein? Oh, na moni petit na galerie Mongo, on a stagiaire à galerie Mongo ya Turquie. Peut-être qu'il a bâti ici, il n'y a pas déposé à candidature à sa campagne.
petit mwa mukie boy ya mukie mwana bitinda candidat président mais mwana bitinda mawa anga ibaba baswe na liali ya bino di bambendre bangoto bobo baswapante chole swapante ngoto bobo di yo lokolo bima kolongoli sultan to sultan e otika libana tina yo tokeno bongo boko mosaka na bato bozo utiliser ba bâtiment ba catholique banda kanza ba catholique bolie mbongo ya candidat moko po botia ba congolais na bususu ambongo banda yo koma ba messe œcuménique sila basanga na su l'église de l'icône yo donc lokolo zongi bonga abimisi yo zonga kuna tina suka ndeto pilame po bokasi eza qui perd gagne tala bato baza ko composer délégation à SADC tala bato baza ko composer délégation à Union européenne Olivier Kamitato kimia okolega na France 24 biso to lobaka awa yoko loba na France 24 bozana nyongo ya 4 milliards fo boliango courte joie ba pesi bino punition il faut sila bon matabavion mabe bo louer ba jet mabe courte joie eza qui perd gagne te chole yo za sanza mbalati na suka banda es